Jaël à niveau nangate. Quand tu es dans Jaël a été. Yeso amunso yambinga. Tout nanga projet vinanga. Tout nanga na kena na film na olunga na sala ni initiative ni na na film na filmo. Donc on a tout nanga makambo Jaël. Jaël a un succès. Jaël a zozo. Jaël a fait le côté Jaël il est chèque il est nzanza. Natangi comme on est lelo parce que na pesa Jaël chaud. Moi trop. Jaël il n'a pas ça comme chroniqueuse mood dans ses kanga déjà. Bi dega luki ça joue à rozo ninga ko betela yo. Bobenga eti. Bobenga ya. Bonga ndefna benga. Ayate. Mais so il y a problème au coup t'as un problème quand na poche nga tambola nango. Nga tambola na problème na poche na sac partout. Alors, fidèles internautes, nous sommes clébois.com, la chaîne d'actualité et d'information, ensemble avec Prince Bakali, l'espoir de la presse. Par rapport à Yali Benende Komaï déjà, nous avons un plaisir à trouver au Laxavino, notre Prince Bakali, à ça à clébois.com. Nous avons un Herman Ampour, garçon Slim, coordonnateur clébois.com Kinshasa. Et merci également à toi, Pichumanga, boss lady, parce que nous avons un Akin, et de la nation Tonton Banda aussi, mon patron, les big boss des patrons de clébois.com. Alors, le nom ya melabino Jocelyne Mania, mais au moins par rapport à la vitesse et à l'idéologie à conception, tolika un peu de sola on a ndenge ya prince, na ndenge ya moto parce que eza biloko etambola na ndenge ya poto, na ndenge ya Bordeaux wana na France, ba keni mbumba arme lourd ba ebi mambo na oloba, ba ya Willy Moucheni Koda Mboka aussi également et sans oublier les jeunes capables na ndenge ya Toulouse wana, Platini Mwindu, les jeunes dynamiques, les jeunes capables na ndenge ya Toulouse, Platini Mwindu. Au ambulance tout babwaka Platini Mwindu nanga na ndenge à Toulouse na France et ba Vicky Mbelani papa na Kimberly na kati ya Londres ba bi Prince Bakali oloba moi trop on a besoin to mona libende ba Mike Lovalova roi d'esprit Herman Ampour ebi mamonde kendela quoi ba MK Saint Alice Wanjiko ba ya Willy Moucheni Koda Mboka libende yango déjà na tambola nango na rouler le bomo la na tambola de na savourer lo na ndenge ya ba macadam yakin parce que propriété, bah, Prince est tellement propre. Merci encore une fois de plus à toi de la nation Tonton Banapatois, clébois.com et puis Pichumanga Boss Lady. Herman Ampour, coordonnateur clébois.com Kinshasa. Pichumanga bienvenue à Kinshasa. Ndeto sola menawa ya melabino Jocelyne Mania. Fidèles internautes nena prometa bino que non ya melabino Manika Jocelyne Mania. Ngana benga moi mingi beaucoup plus Jocelyne parce que comme moi nazala na bon souvenir na comme moi mais au moins Mania, chroniqueuse, journaliste aussi, présentatrice des émissions, na film news ya Ken Piana. Alors na tambola ki quand on a vu ça non moto comme il déjà mais au moins na tambola pe na comme na ndenge ya dibaya awa na Kasavubu ba côté ya Chaba. Répétition à Aris Matadi na moni Jocelyne Mania zawana. Succès à des gars boaka ina ba misette Mania na comprendre que azana makambo mais au moins avant il n'a pas ça non pas avant il n'a pas ça rapport parce que aza awana biso. Merci encore une fois de plus à toi Platini Mwindu, les jeunes premiers dans ndenge à Toulouse ou en France. Platini Mwindu, très dynamique, très capable Platini Mwindu. Et puis sans oublier les jeunes premiers dans ndenge à Canada, Ottawa. Henri Modogo, les jeunes premiers. Et puis ingénieur Serge Kabangu, NJ, studio NJ, ingénieur Serge Kabangu. Ya Willy Moucheni Koda Mboka, Vicky Mbelani papa na Kimberly Miyake Beverly. Et puis mon boss de la nation Tonton Bana patron de clébois.com. Puis tu m'as boss Lady Herman Ampour, garçon Slim, Jocelyne Mania, bonjour. Ouais, bonjour Prince Bakali, bonjour nos fans tout ya Cléboa, bonjour nos fans tout Balinga Josmania Malika, les amis de Malika, Fabien Ngoma International, Moutaboya Malika Nanzala, Marie-France Kidianga, ça dure. Ah, Boya Nanzala. Eh,
Fabien Ngoma c'est-à-dire hier que tout ça na lobika ke non lelo na la muki na stressé pour na mbongo te c'est-à-dire code ya ka direct Fabien Ngoma international mokuse ya talo mutaboya Josmane na Njala Marie-France Kidianga les amis de Malika maman présidente bientôt le 20 bosso la poto c'est-à-dire ba tutu balinganga ya mami bakatwa fille à la parfum c'est-à-dire ba fan Malika à la parfum ya mami bakatwa fille à la parfum c'est-à-dire alumba sur la parfum quoi merci na ba fan tout balinganga et puis ba soutenanga de loin ou de prendre en tout cas ya Willy Moucheni code mondial ya Willy Moucheni na ibi on kapa na yo ya Willy Moucheni code mondial ya dadi mafungu fungu les faya basket sur la poto ya bino yango wana quoi Jocelyne Manya na tamolta monde na baïga ki non na retrouvé on a ninga répétition ya Rhys Matadien ancien ya wenge musika maison mère a beta ipe tout pas faire rigolo là mais lele oyo aza leader azo mérité yango parce que ba Fabregas baza ba Masana e ba Robino Mundibo aussi également wana ba génération na azo mérité aux la leader wana to contester yango te mais na monio a et puis accoutrement o na ebi bato balata pe moi mingi bongo bana poto ya solo ba MK Saint Alice o wanjuko ima koye ba Masana ngai na ndenge toujours ya poto na Letisa Sombo balata pe bongo Prince Bakali na ebi kozala moi songi muke elamba to bota manango eza moral moi tonto la tare loba nango master nanga wini dianga na Malika tonto la la bobiso to lo tare lamba olali boyebi ke no lobiso na beti Adidas nani ne kende bien donc elamba ko to lobe nango te pona zana ba silengi ba mimi tike va mi check ya ba silengi mimi tike va mi check mimi tike va mama présidente ata kisinjora kanie yo kati kisinjora beta mimi tike va te wana sko eza mamnanga ite ngana lobi ke nazala ngana lobi ke nazala na bango bakali na mona ndie apparemment so yo sananga mission ndiro linga otakinenga mais okotakinenga te parce que ngana invité eza ba question ba réponse nanga voilà so de otakine kisinjora te poso ayeli a robeta o mabe te voilà nazana ba daki mwana nteba en direct de Londres bon séjour à Kinshasa daki mwana nteba mon yaya mon chéri yaya chéri quoi daki mwana nteba za kitoko daki mwana nteba garçon propre voilà quoi mutala tianga ba HM na bazare na ba griffe moins cher mais quand même pas na méritango parce que na lingango voilà Mike Lova roi d'esprit na lina répondre na question lobaki yana nyaki sinjo te na question qui sinjo atende loba na data kitoko et loba nango bondi c'est Tchali un français perdu au Congo Malika le cas déjà ba niveau mambo elamba to lobela ngo souté parce que ma chroniqueuse to yande te na le cas ba niveau na mambo la na l'équipe ba chroniqueuse ebele na lata na internet na l'équipe ba chroniqueuse ebele na internet na lata tangelanga Jaël show 1 déjà obeti de KO Kaunde ni nabi 1 déjà obeti déjà KO bakali omoninga Malika nazana malheureusement téléphone nangiza na kati ngai na batu oyo banvianga na bavana na Europe mais banvianga wana ba chroniqueuse kaka te tikanga na loba yo opesinga question tikanga pina loba na opeso réponse na batu oyo na Europe disons tokolo banvianga na rolata ka Malika lelo na koma okata suki pona yo ondo c'est les dur na koma okata suki lelo pona yo Malika so na lati loko boy so na munyo lati loko boy na zaka intéressé nga pina latango un jour donc ça dit dans le cas déjà ba niveau bondi c'est Tchali un français perdu au Congo ça dit ya lobananga Maliko le cas déjà ba niveau mambola donc on est question ko tout nanga kututé po yo moto zanana kisha so ba dia Malika bunda déjà au soldat OK obi j'ai gagné de na ba idée grâce temo deuxième ngana grâce temo déjà to wana otaima oté mkenga naza munene te mena na mo taima bo naza mo bassin voilà na mo bassin te grâce à ça mukie te koloba na ninga polémique te ba fani ba otala biso ba yebi ke grâce à ça mkenga naza na mo bassin koleka grâce déjà grâce à la ta na ndenge na et puis azara pe stylé ngapi na ndenge na ngapi na zara la fille la plus stylée. Il y a Internet. La plus stylée, il y a Internet. La fille la plus stylée, il y a Internet, c'est juste Mania Malika. Donc voilà, changer de question. Oh, mais anglais, la fille la plus stylée, bon. Ok, Jocelyne Mania, par rapport à l'album, non, parce que Jocelyne Mania, bagi aoyemba. Baya nolo masomo preso les producteurs, babai ba okota masolango ndeni studio. On a relation, on a comment boire quand on dit relation na yo. Eh,
Bakali studio bientôt na kota studio na préparation na ben oyembe la fali non ça longo parce que ata batu ba critiquer batu na ba critiquer ils ba fan nanga te na lobi boye batu ba critiquer ba fan nanga te ba fan nanga ba osepela nanga na o nga na olinga na sala ba fan nanga ba encourager nga te baza bata fali te ba fan musuba ba héritier bata wera bata batutu na biboye Bakali, autant une question on répondre yo. Quand tirer ngate parce que ba fan bana baba na posa ba yoka o nga na loba par rapport à question na yo. Obi nga na kota studio. Na promettait ba fan que na kota studio dans 3 mois. Naza journaliste na chanteuse de. Mais na sala loko oyo nga moko motema na ngetinda nga na sala po sepesa batu. Po sepesa nga et puis sepesa ba fan nga. Je crois ba fan nga ba za connecter ba za scotcher ba ibi loko o nga na sala. Donc yo kota kininga te par rapport à ça. Donc voilà. Na kota na baki na za préparation, na préparer, so na fongoli voix, na sali biloko nga tout, o na préparer. Na baki non sala si vocal ya fali non sala ngo comme disons de to baki Clinton na sala anthropologie non kangisa ngo sala le loko moko après na baki une improvisation nanga donc voilà non sala ngo il y a important za yango wana donc voilà. Alors par rapport à bateau ba là il préoccupé pour l'actualité, surtout changer de sujet parce que Platini les jeunes premiers à Toulouse, Vicky Milani, papa na Kimberly, Miyake Beverly, à Londres, et puis Mamé Miline Zemba, tous pépélés en Betolo. Babi Prince Bakali, Malika, et à la opération sommet la Malika voiture, mais à ma grande surprise, na grande été présent. Te oza ngato eza risque matadien. La pelon entière. Te nakolo l'opération sommet la Malika car bakoki osomba parce que nayebi capacité ya ba fan nanga nayebi capacité ya ba fan nanga lelo so naza Malika c'est grâce à ba fan nanga ya on a remercié à bango toujours donc Exil Mavinga poupée noire de gros coucou à toi donc opération Somela Malika car te koti mais bo mon moins changement boko mon nanga te yo pe banda batinde le moto o comme peu moi moto et tout donc nga déjà na matana nga moto et puis vient nga l'impression que code nomba sa ben nga otinde nga scooter scooter nga linga scooter voilà na linga pena scooter au moins par rapport à ya climat puis linga ndenge ya na linga pena moto moi kilote moi t-shirt moi na scooter na o poussa ya te ya yo eza pena moto ya moto te yo eza pena yo eza moto pena de tomata à 1000 francs mais nga ba otinde nga scooter voilà to c'est la discussion te parce que nga peut venir nga l'impression que nomba si voilà te bakalinga zara jalouse te parce que na lobango je suis la seule et unique de mon genre na zara jalouse te parce que na yebi on nzamba salanga na zala na za Josman ya Malika na okoma tanya mabedi te na okoma magali kongolo te te kotengi nanga ba komba batu onga na otanga tenga na otanga ba kombo na ngai par rapport à ba réponse na opesa yo donc na okoma Josepha Chakote na okoma Josepha Chakote la CPI de la presse te mutatambola na fuga na internet ya pesa ba fille tout devoir ti lelo ba koka olongola ngote que je salue de gros coucou à toi Josepha Chakote fille à makolo milai donc voilà nga na Josman ya Malika na ozalanga na zanga pinja mbata bandeli mokili no yebisa njamba sala nga ka métis noir ma asanga de suke lingama mais asanga de suki te nazara mutasuke bele malinga ngoka na koma métis noir mais non ça na ibsa njamba sala nga kanga donc ina envia mutu te yanga iza yanga ya mutu wana iza ya mutu wana donc voilà ken pera bakangisa ki ken pera na jires malele batu bakamu e bakeni mbumba arme lourd babenga inga et puis asana ndenge ya kin a Mike Lovalova roi d'esprit les plus beaux asana kina utai Paris bakamu e babi ken pera na kangisi su ken pera to la musicien to mo beta ba calcul e goza misena nyo bemta kangisi kente mais na meki ko landela en tant que journaliste d'investigation petit ya Willy Moucheni Kodamboka mais na zika musicien on tena na kanisa Ken Pia. Non, en fait, ils ont déjà makambu de l'obaka. Les passés, ils ont déjà les passés. Les passés ne reviennent plus. Ils ont makambu déjà les cas qui toko bête la masolong à tout moment parce que ndeto yan internet mutumta luka succès na ndenge na ye. Nga na succès na nga Ken Pena na succès na ye. Laura Choa na succès na ye. Mutumta na succès na ye. Manika na succès na ye. Mutu nyoso ayebi ndenga zola succès na ye. Ba o bakenda pa mama sokolanga bakenda ba o bakenda pa papa sokolanga bakenda. Donc ngai na succès na nga na luka lelo soki
ngai malika nana batu oyo ba pressanga na États-Unis na Paris Europe mobimba Allemagne Turquie Chine bana Chine tout na pesi bango mbote vient nga luzo ambata depuis Afrique du Sud nana ba fan nga depuis mboka mobimba o nana ba fan naza na effort o na sala na yebi ke Nzambe nda pesa nga succès na banda ko ndima te ke Nzambe pa pesa mutu succès mais le longa mona kota na milieu na mona ke Nzambe pesa nga succès alors na ko ka ba succès na mutu te ken pia na bakanga ki par rapport ya mesure d'enquête mutu o sala ki gaffe ba mona ki te ba mona ke so bakangi ken na malele ba retrouver mutu wana escroquerie mbongo to yoka escroquerie te boti ko lo mamba vie Isebola boti ko lo mamba vie Isebola aza mutu o sala kombo na ndenge na ye donc to ko kotina ba makambo na te masa na nga da sala ina escroquagi po yom to tangi ko mwana te oh na loba na siso loba te tika nga na loba za ba question na eza ba réponse na nga ko takine nga te parce que ba fani baza ton yo poser nga question ba fani ba posa ba yoka onga na loba vous comprendre donc voilà Koko ta vie Isebola na makambo wana te vie Isebola yo mto lobi par rapport à escroquerie parce que un site moko ba kenda ba sala ba chantage par rapport ya arrestation ya Ken Piana ba loba n'importe quoi vie Isebola za prêtre to yebi ba yemba tongo pa vie na biso mo pa o mokondi mais o sko ils reçu époque na été ba époque ya ba ta danger ba bima donc to ko mélanger bango te na ba prêtre to ko mélanger vie Isebola na ba prêtre ba renier mikolo te na Toulouse tikanga na pesa réponse non de l'émission émission était bakali olanda nga yo moko po yo monde mtolukanga metonga ko lukanga so pesi nga question olingana répondre te po anini Vieille Isebola a ça déjà comme na époque na ye le lot on a ba prêtre belé ba bima et danger oh soto quel le lot on a caché maman direct donc boti ko mélanger na arrestation à Ken Piana zaki par rapport ya ya mutagafa ki ba mone keso ba kangi bango ba retrouver mutuana mais ça bima bazala ba yebani na Ken mais ba mutango donc en fait mutango mona na te et puis ne ba lo ba l'infraction individuelle ba ko kanga muto te asali problème té donc voilà donc ko fula batu musu ROT parce que internet mutu mutayaka luka succès na yanga matango mba na pesa 10 mponza mba pianga succès na na internet na sala bongo na sala bongo na sala bongo ngana kena pa manganga te ero manganga endeni yebi vinga na kola na ngopo soki ko ke pa manganga mena kena ba manganga tongo mais ba fille oyo ba kena pa manganga na internet to yebi ba pa reflecter image omoni mutu na kisi mutalinga kisi imaginer reflectaka ebele ba na internet ba fille ebele ba na internet to yebi ba reflecter image ba manganga le benoa na so na tuno question te bakali boyo na boyo ba fille ebele yebi ba na répondre non na cité na répondre non na cité na koti na kata maloba na yo bakali yo oza journaliste yambinga ngapi na journaliste le quoi yo mettons na yamba batu na linga takine bango te parce que na besoin na ba fani ba yoka o ya loba donc tikanga na loba makam na ngai ba fani o ba comprendre ni malika loba na lobi boy ngai na luka succès na nganga moko na luka succès na nga na ya na koma lelo malika grâce à massa nga je défends chaque la CPI abenanga juste mania yaka par rapport à Mwindu par rapport à famille Kardashian au mérité qui malika par rapport à Biema au mérité malika par rapport à Kiteti par rapport à Kipito Palais parce que na moi si na pena nazaka pitopalo évidemment na pitopalo mais na moi si na quand même na ba tuk o so talinga bobi kete o za moi si donc voilà akokima bien la méchant na agressif nazaka agressif pas muto yelanga na ninga pitopale donc ça dure naza moi si na pena muto giranga na kosa n'importe quoi na te na boy ba isunga naza zozo nga na zozo te na uto balisa ya na nga uto bala nga na zozo te nga na fi na moi si na na mibali ba pia nga caché nakutana na mibali oyo ba respecter nga nakutana pena mobali oyo ayebi que non na respecter fille oyo à venir eza donc ça dit donc nakenda nango bongo na zozote na zozoliko kilote on comprendre ba master nga ba yebi Liza Daouda yebi donc ça dit lelo na mutu na kozanga mais lobi no zanga te parce que na ba bibi chimusomba fille makolo milai on comprendre fleur d'amour code de coma qui merci beaucoup dans na zozote on comprend nga na zwaka solo na zangi lobi no zanga te mais lobi wana obligatoire fona zwa parce que fille zwaka te au monde propre boito yo kana soit lipekate yo kana na bien on comprendre donc voilà Vicky Mbelani papa na Kimberly qui réponse par rapport à l'arrestation à Ken Piana et puis Platini Mwindu les jeunes premiers à Toulouse wana mon côté Platini Mwindu et puis les jeunes premiers d'Ottawa Henri Modogo les jeunes premiers d'Ottawa les jeunes premiers merci à toi ingénieur Serge Kabango studio NJ
Serge Kabang, ingénieur, studio NJ. Mamé Miline Zemba, tous pépélé en béton, le maître novice Biongo Papa Nanouchka, très fort Naningue à Paris. Maître novice Biongo Papa Nanouchka, DGB Fret Maritime dans toutes les villes, France Kinshasa, PDG Georges Dikouma, les patriages, MK Sainte-Alice, Orandjukoy. Ayo, Tomo Chitenayo Malika, la télé c'est le temps. Par rapport à voyage, il y a Manikena Ken Pianana Nengue à Canada, Rimero, no, Okende Sousouté, Zamambalo Kouté, Zaba créé base. En fait, pour Nayango, Nengena Loba, au moniteur Tika Mouté à Mabé. Bato bele ba commence ba analyse au fallait on me maken piano me maman ni ke na pas États-Unis et ça par rapport à là au moins mutu mutana rôle nae au moins to zaboy nzamba tina mutu mususu na mokila ozwate ti okufa oyebi kasi yango to benga zozo eza génération tom su kokolo na bino zaka zozo zwaka te yango ilandi bino de génération à génération o comprendre Ken Piana c'est un homme bien à se comporter bien bato ba mona kena musika tom su ba prochain été eza le cas ba biso ba mona biso to ba folle na ninga TV mais ce ko prochain ba mona kena fi de problème te mais so ina problème okuta na problème kana poche nga tambola nango nga tambola na problème na poche na sac partout o comprendre te j'ai le niveau nanga te kotengi nanga makambo j'ai ate yeso amunso yambinga tunanga projet vinanga tunanga na kena na filmu na olunga na sala nini initiative nini na ino na filmu donc olinga to tunanga makambo j'ai aza un succès te j'ai aza zozo ngana yana kuta bang longue chroniquer mu dans ça do pesa comme te na tangi sko komo na parce que yo insiste na ki songi te loko yo za songi yango est-ce que na tanga komo na e j'ai la niveau nanga te na lobanga chaque fois ngana za na botama na famille moko na botama na famille chrétienne musala o nde sala ke biso tout comme ma bomba makasi o comprendre mais naza fille moko naza très respectueuse naza ba master nanga ba respecter nga na pe na batu nanga ba respecter nga ba fan nanga batala nga partout dans le monde o comprendre ba pire sœur nanga batala nga na musika balinga na kufa nzala tete na kufi 2 jours mais 3e jour na kufa te c'est-à-dire na fille mobo na aimer na fille mobo na boya choko et surtout batu ba sepela nanga po na boya choko o comprendre na boya kokota zandu na luka ba chinois qui se sika na te se misapi donc jamais alors yango moni ngai na boya vie ya bato otanga bakombo donc toza baninga te to ya na internet to ya poto kuma bande côté to ya musala ngana ya musala na ninge na nga bango pe ba ya misala na ninge na bango donc to ya poto kuma bande côté ngana na ba master na nga soki na ampia kana obenga yo bakali so melanga bière te mais na obenga ba camarade na nga be na mutu na otiza mabe ngana mutu na yo yo zaka déjà filtré mais par rapport par rapport au linga ko landa batu mingi yango na tamse kenda bongo o comprendre mais na linga susu te na linga susu takinenga bo émission nanga yum tozo ba vidéo memela héritier watati so ba fingi héritier wata ozu vidéo ke na ngombango ke la ki seta mutentel la finga kiyo ba porter plainte yo na ba porter plainte ndeni oh ba porter plainte oh yo yebite eza solo yo mto kena na ba vidéo so ba fingi kuna goga o goga ta journée senta la finga kiyo yote o sala ngo yango na l'attaché de presse yango landa nga iponga na finga goga mais na ko fingi na micro no te parce que yo nde muto ozwa vidéo o memela e nga finga ba musicien te men expliquer bango de vérité ce qui musicien obeta musique e yo kana te to na droit lobelango o comprendre na angle na te toza na droit lobela te to kende na expliquer yo to kende ngo so ngana bi ke fallait obeta musique na charge à musique et comme on a fait ça plaisir à trop ya mayo parce que ba ya uli musheni koda mboka baza ensemble ba hôtel ba beka nga bi Prince Bakali Malika aso le kate aso kanate qu'est-ce qui se passe ba mamé mili wana ya uli musheni mamé mili aux États-Unis et qui chasse Beningatin Mamé Miline Zemba abaye que no Prince Bakali Malika lukilanga ye a zo numéro benga na boka mamé Miline Zemba mo aucun jour à komelanga ka benga yo voilà message ya suka par rapport entretien lelo parce que ba Kenimbu arme lourd ba otala yon j'ai la zelo côté j'ai li chèque linzanza na tangi kombone lelo parce que na pesa moi trop j'ai na pesa komba chroniqueuse mu dans ce kanga déjà bi dega lukisa jour a zo ninga ko betela yo bobenga eti bobenga yati bonga ndefna benga ayate tatu na nini no kida kuna balo bakasa daki mwana nteba sadi masa nanga direct de London masa nanga daki mwana nteba yaya nanga ba relaxer parce que yo ba ke no trop propre makasi
Yaya Daki Mwananteba. Bon, yewana. Babi auti fraîchement moi à Londres. Moi ma maman Milinze moi ba Vicky Mbelani. Auti Londres mais faut mon aspect. C'est la bosse na tuna imuke obinini. Nalinga bongisana Jaël Show et ça là est bien. Manika abongisana Jaël. Ouais, ko sala kitoko. Te ba sa famille. Mais il y a dit non Jaël arobanga ita leki Jaël na nyo ça fila plus stylé. Éviter tout na été. Merci à Kibi yango en exclusivité tomi pratiquement sur entretien la vidéo ça la bien au monde bana poto ba so la bien pour na combo na yo. Net yé daki monante ba uti à Londres bo mboka ba Vicky Mbelani na ba mama Miline Zemba tous pepele ya mbeto la soli bien pour na yo par rapport il y a entretien à lelo et puis message na suka na ba fan non to ba to de partout là monde na clébois.com. Ouais, Clébois, ça dure exactement boye. Dans les cas moi trop mais beaucoup minamment hésitation pour nos côté ba vidéo moni actualité et sengara ekota na moment wana. Ko le site comme nani De la nation tonton ban. Ouais, de la nation, ça dit beaucoup minamment ba réserve vraiment pour nos côté ba vidéo quoi. Nga lingara actualité sengara oyambi mutu net na film to kenda nango. Au sali actualité kotika les mêmes jours. Donc beaucoup de hésitation on a comme boyo yambanga. Merci pour la reproche qui a l'auto clôturé na yo. Donc voilà te ko katanga non te parce que yo to yambanga. Ça reproche lobby de Siko na comme boyo yambanga ka pour na discussion to so na plateau isa propreté. Donc je crois prochainement aux zwanga te pour kanginga pe brisque na boyo inanga. Merci beaucoup na batutu ba soutenir en tout cas de loin ou de près. Faber homme international ça dit muta boyo juste man na njala les amis de Malika Belle en tout cas Déborah Estrella, je t'aime beaucoup. Gloria Yaweli, en tout cas vraiment Yamba téléphone parce que ça dit 4 jours Yambate. On a penaso Yamba. Gloria Yaweli, Lekia. Gloria Yaweli, Lekia Prince Yaweli. En tout cas, vraiment décroche d'un téléphone, Gloria. Oui, un téléphone. Madame Kishabafu, nous, moi, ça boya Tchoko. Vous êtes tellement nombreuses, tout bolinga. En tout cas, moi aussi, je vous aime beaucoup. Bon, continuez toujours à soutenir. En tout cas, Nazaki n'a pas risque matadien, ça va. En tout cas, tout le monde pena. Faut tout le monde soutenir. Bateau, tout le monde va venir et ça lobby. Baris matadien, tout le monde va venir et ça répétition, ça va y m'opposer à Kiwana. Tout soutenir. Tout quand on a musicien mon côté parce que ils ont honneur pour na biso tout ils ont honneur ya musique congolaise so to moni faire obeta bien fallait obeta batu boy obeta et ça la bien ouais rabeta toujours déjà ouais rabeta toujours déjà tant tout monde na bongo et ça la biso bien honneur ya musique na biso en tout cas vraiment merci na batu tout balinga ngai en tout cas boza pende belé Patrick Kamanda international Boza et Belé en tout cas vraiment na habité Prince Bakali. Merci en tout cas batu na ba fan tout ya Clébois, bana moto pela merci pour notre soutien na bino ba remarque na bino ba reproche na bino et puis bon séjour à Kinshasa Francis Mavimpi, un bon coiffeur, un du gars qui se respecte, la joie Amado Pitu na maman na Axi la Rose. En tout cas ya bino yango wana baza teme Belé Darcy Lendo, wana les amis de Malika en tout cas boza pende Belé, Jilimbenga Darcy Lendo ici Mavinga poupée noire 2-0 Henri Kwakoudji, des gros coucou à vous aussi en tout cas merci beaucoup. Merci Malika, il a eu plaisir à toi Yambaye, elle s'appelle Malika, journaliste présentatrice des émissions chez Ken Pianafimu News et merci à toi Platini Mouindou, les jeunes premiers à Toulouse ou en France précisément. Merci Maître Novice Biongo Papa Nanouchka, merci beaucoup à toi Kenimboumba Armelour Moutalongonga Makolo, merci beaucoup pour la moyen de transport Maître Novice Biongo. Ah, on a ce qu'on a fait c'est bon séjour na Maître Maurice. Bon séjour na yo vraiment en tout cas tout aux années tout à l'heure et on a maître bon maître vraiment à Paris mais yo bunda match na et tout donc voilà quoi. Merci à toi encore une fois de plus ingénieur Serge Kabangou Studio NJ. Merci ingénieur Serge Kabangou les grands et puis les jeunes premiers d'Ottawa. Les jeunes premiers, Henri Modogoske, merci. Et puis, ok, non, parce que tout ça, tout ça. Bon séjour aussi, Diani Loutete, mon thème Dorcas qui t'engue. En tout cas, tout à l'heure, tous années. Merci à toi, Mike Lovalo, va avoir d'esprit et continuer. Ok, d'accord, non, Yana, merci à toi. Encore une fois de plus à toi, mon boss, mon patron de la nation, tonton, madame patron de Clébois.com. Puis tu m'as boss, les derman, pour garçon slim. Mais bon, continuez toujours à s'abonner à Clébois parce que tout ça, pour que tout ça, la moussala, mais moto, merci encore une fois de plus à toi, Kenimbouma. Armelou pour la longue makolo. Clébois.com, Moussala Yangwana. Merci.